nauta na Lito disons. Quartier Lito. Quartier Lito. Parce que Kifuta eza kuna. Kifuta eza kuna. Quartier Lito. Na Lito. Voilà. Et la quartier Lito oyo kobanda na route ya Sekomafu wana nzela oyo ezokenda kobimati wapi? Nzela oyo epidemi awa eketi na cimetière ya Kimbantseke. Na cimetière ya Kimbantseke kokutana na ba route mususu basali kuna likolo oyo mati tie koma kinkole bima ba côté mususu kuna. Vraiment todo remercier mokonza mboka na makambo malonga zo sala na gouverneur na biso Daniel Bouma. Merci vraiment nzamba pambola yo abakisela yo batembele ozala na pouvoir no malamu. Ici ko ezalaki libulu ya makasi ya kosakana te. Voilà. Idée ezalaki kutu teke ba ko vivre bisiko. Hôpital à l'état ezate, école à l'état ezate. Kaba dispensaire. Kaba dispensaire miké privé. Oui, privé. École PSP kaba école privée. Que l'état pena tongi école moko boui awa eza pena ya l'état boui O nini hôpital moko boui awa ya l'état o rien awa ezate. Wenze pe rien. Wenze ezate surtout likamba wenze. Et puis ba yo teka awa bato awa to yebite so bon on eza ba makambo na bango mais malgré tout biso tout eza bisika na biso ya Kinshasa c'est da partie na biso ya ba Congolais. Bateka bisika oyo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, na confiance au Bozo Pesabiso et na soutien à Bino et côté là vraiment émission Baneliti na souka Bozo liker, Bozo commenter, Bozo aimer, Bozo partager. En tout cas, bah merci na Bino vraiment et belé et n'engzalaka quand à votre humble serviteur Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414 et donc na Sima caméra na Zabongo toujours na ingénieur je suis Mungu et moi na Tchango Lusanzamé. Un grand merci pour cette belle image et un grand merci aussi à Séné notre dé parce que il me celle que ngala bino tout temps sur mo lelo donc to les calé on a té et tu remixera toujours parce que il me tapé Sarah et puis mutazoka. Un grand merci à trio d'affaires les trio d'affaires Batumoko bien boss Roni Malundama boss Joking Malundama boss Yannick Malundama. Un grand merci à vous et sensible aussi notre maman mère boss et maman Laura Chou, un grand merci à vous pour votre soutien et un grand merci aussi à mon sponsor privé Nové Charlie Wayungu et à maman Coco Machatima 001 héros de l'ombre. En tout cas bah courage et belé na mauvais Charlie Wayungu ya uté bon ko perdre maman na vraiment mère biologique na en tout cas bah courage et belé vieux ndeka na hauteur le bana de binza me mutape Sarah et puis mutazora donc bah courage kaka to komisika ka tata Nzambe donc que son homme repose en paix donc maman na biso ki ndeko ma na kimia parce que ça laki trop et le tout le monde a bon ve Charlie Wayungu tout le monde a pe bande ko na mususu tout le monde a pe famille Wayungu mais tout le monde a pe bana bazawana ba kokone bazawana en tout cas donc ça laki pena
oyo nzamba tindaki awa na mokili lelo aza sur na biso te donc ba courage mon vieux Charlie Wayungo. Un grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, mon papa Simon Fouaka stati à Paris, Massango Moulongo, directeur à banque Maïbike Silate, et à maman Cécile. Un grand merci à mon vieux Trésor Lutonadio, l'homme à 500 000 valaises Blama, à maman Laetitia Kanolo, et sensible aussi mon pasteur, mon vieux Derlin Mitou Vova, le bibinaye soit tout le bogo maramutu et qui n'a qu'à l'ibousoka ranengezala. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc nazana d'ici kachangu, vino bozomo na boka mwate bozomo na bongo bangoma kuna na mupanzi wana kuna, eza bongo lukunga otobenga bongo komi na monga fula. Obozomo na sima na nga wana eza bongo komi na monga fula. Mais awa esika o nga na niati pena mabele nanga na zabongo na quartier Kikimi, na quartier Kikimi, et siko wapi bosa la biso makadam ko banda na entrée à route komaf na bande yango awa na laksa bino bien pour expliquer bino bien siko ko kitana biso ne tokene vers route Sekomaf. Donc entrée au bozomona oyo nzela oyo yako azokende bongo vers cimetière ya Kimbanteke. Arobimati ba quartier Talangai aleki aketi na cimetière ya Kimbanteke. Ben soki outi monga fula oye na yo nzela ya kati na nenga basekomaf oye ko zono pe mutuka awa nenga nji passer pardon oye ko zo mutuka awa ya Kimbanteke et matisio malamoko ti okoti OK. En tout cas coup de chapeau na son excellence monsieur le gouverneur ya ville province à Kinshasa et papa na biso Daniel Lubaki papa na biso donc Daniel Bumba no Lubaki no Kinshasa ezobonga vraiment na 24 communes. Alors le toza awa na commune à Kimbanteke to la Sabino ndenge nini misala vraiment ezo salema. Alors bino bozomona ndeko joso ko zo na sima ba mapang o ba buki eza c'est parce que ba kotaki ba yibaki l'étendait to baraki non TV za radio te liste le gola liste biso to kitapina sur le terrain na d'ici ka changu awa na ko laksa bino ndenge ba sa misala yo salema et ba mapango ba buki ezaki non ba bimaki ba linga ba yi ba bongo l'état. Alors l'état lobi non population elle lipe trop de tout le monde a bongo chaque jour na boulevard Lumumba boulevard du 30 juin boucher ko sarana kututé. Donc bouchard ça a coûté on passer ba route secondaire banzela autozomona oyo eza pina bien et ko faire produire pe développement ya mboka na biso to pe social ya mboka na biso et to pe ya ville province à Kinshasa nenga son excellence Daniel Bumba Lubaki Lubaki no Kinshasa ezobonga partout. Alors tozomona bena misala ezo salema. Alors nazolonga sko likolo awa nazokita malembe na Sabino comment misala iso salema. Alors na ko le kandenge wana te na mwe ba pa baza bande ko bazawa na sona bango et vous appelez parce que bango nde ba ko pesa so pena explication pena ya solo parce que toza bongo na mabele na bango. Mbote papa na biso. Comment na papa? Kombo na ngai Jansi Mbui na vandi na commune ya Kimbanteke justement na Kingasal mais awa na musala na Skokin toza na quartier Kifuta na Lito disons quartier Lito parce que Kifuta za kuna quartier Lito na Lito voilà la quartier Lito oyo ko banda na route ya Sekomaf wana nzela oyo zokenda robimati wapi nzela oyo epibimi awa eketi na cimetière ya Kimbanteke na sima cimetière ya Kimbanteke ko kutana na ba route mususu basali kuna likolo oyo mati tie koma kinkole bima ba côté mususu kuna vraiment tozo remercier mokonza mboka na makambo malonga zo sala na gouverneur na biso Daniel Buma merci vraiment nzamba pambola yo abakisela yo batin beleo ozala na pouvoir no malamu ici ko ezalaki libulu ya makasi ya kosakana te voilà idée ezalaki kutu teke ba ko vivre bisiko penser za yiga ke awe ko bukana nango vraiment misale ko sala matin mais à travers ye gouverneur a tiepe misu kotoyo président pa tiepe misu kotoyo to moni musale salami vraiment kitoko ezo qui déjà malamu vraiment très bien ezo qui ne peut na aussi là vraiment mais le cause a moi sondage bandeko ba buki bango est-ce que ba jipe moi le meilleur bon bandeko oyo ba buki awa ba oyo bazalaki en ordre nde ba bengi bango
bazwi lomea na bango baenregistre bango bakobenga bango mpona kofuta bango bambongo na bango baoyo bazalaki en ordre te nde babuki bango bongo mpo bango babandaki koyiba leta avi ke ozoyiba leta na batemps ebele leta pa ye arécupéré place nevo ata tikelo 100 ans ata tikelo 30 ans akoyaka korécupéré bisika na ye mpo bisika na ezalaki ya yo te ezalaki bisika bato ya leta yo oyibi ye alors baoyo babimaki te bakozwa bango ba 5 mètres nde bazongiseli bango mbongo baoyo bayibaki leta nde ekokende ofele vraiment ndenge esala. Merci beaucoup. Loko yozala awa tout le temps misala ezoévoluer comment évolution misala ezokende malembe tozomona kende bazosala vraiment évolution misala vraiment ezokende bien eyaki lokola blague mais kaka na nsima kaka nde bazomona lokola blague wana tomoni vraiment misala ezokende ezotambola bien tomoni basopaki bazelo libulu ezalaki makasi mais avi ke ntongo bango baye bakundi yango libulu tomoni nzela ezongi ndenge omoni ndenge ezongi boye mwa espoir mpe epesami nde bamoto komoleka mituka mpe komomata vraiment mosala ezotambola bien na espace ya 2 mois je pense 2 mois pamba mpona ekokisa ata 2 mois ngo te ezwina si tocalcule bien esali 1 mois na quelques semaines mais ndenge ezokende na niveau déjà bapousse na ndenge bazotravailler vraiment chaque jour repos ezozala te repos ezozala te namoni mpe baengage bato mosusu mpo babanda misala na butu mpo mosala etambobabeta mpe zadio batajour na batazadio bongo système bachinois yango wana saka bayibi système ya bachinois basali na moi awa na butu mpe batambusi mosala bongo voilà merci beaucoup awa sikoyo vivre nini est-ce que courant ezali ma ezali na quartier tout ça c'est ça problème wa eza makasi wa difficulté bato baza na ngwa makasi ezali kamba mai na courant eza pasi baza vraiment na ngote toza na ngote disons pour toloba malgré musala mais na vivre peu déjà mai ezate courant ezate mais na se ya route oyo batio ya régie des eaux ezawa otango yaki baloba yike ba uchama yawa bon eleki awa bato likolo kuna ba quartier ki futa bazui mai bato misuku na bazui mai mais bato ya environnement awa bisiko yo mai ezate courant ezate difficulté vraiment baza nango makasi vraiment yango wana régie des eaux tout près awa régie des eaux tout près snel yango likolo awa batio eleki awa likolo awa bato baza musika bazui mai ya nzinga awa bisiko ya quartier lito o bazui mai te est-ce que problème eza bon toyebi te poso tobi toloba problème wana mais bango baza leta bayebi ndenge nini ya kosalaka de façon ke s'organiser ou ya organisation ya koyebisa bato ke moni awa o mayo eza boye régie des eaux yebi ndenge nini asalaka mambo mpo mai ekotela bato donc toloba mwa likanisi nanga mpe moke donc toloba topaki na bandeko c'est parce que bayebaki na bakosala nzela donc soki makadame esili nango bakotela bango sikoyo baveni donc population balela mpe mpona mai mai batoka wapi bon nini comment je peux dire forage eza tellement moi bato awa pe eza forage na ciment eza forage ape liboso eza forage bazoliteka bidon moko 300 francs bidon moko 300 francs c'est-à-dire que chaque jour soza na 5 bidons ozotoka bongo moi dépense ezozala bango makasi omoni ke 300 na soka bandi obomba yango ti na fin ya mois obando futa yango epa régie des eaux bon vraiment basunga vraiment mai ekota awa lokwa mpe prince ekota awa nini moi lumière ezala po moi insécurité pe lekaka vraiment makasi banoko moto bakosala baévénement na bango kuna bayobwaka bato koto oyo bakosala mo na bango kuna baleve moto omona baoyane koto oyo omona bakoto eza oui c'est ça mais baluka moi mpe ekolite mpo nango moi qui m'y écoute mais pour na vivre bato baza na bango bato to vivre na biso calme awa toza pe na hôpital à l'état ba école à l'état ezali hôpital à l'état ezate école à l'état ezate ka ba dispensaire privé oui privé école PSA PK école privée que l'état pena tongi école moko boui awa eza pena ya l'état boui o nini hôpital moko boui awa ya l'état o rien awa ezate wenze pe rien wenze ezate surtout likamba wenze et puis bayo teka awa bato awa toyebi te so bon on eza ba makambo na bango mais malgré tout biso tout eza bisika na biso ya Kinshasa eza partie na biso ya ba congolais bateka bisika oyo batikela bato koto oyo ni terrain ni bisika kosala wenze mais siko ndenge quartier ndenge évoluer boye ba bisika ba prince koti boye ba makadam koti siko bato ba vivre koto
hôpital ezate pourtant otonga na hôpital ezate bien que l'état ko somba mais hôpital ba ko tonga place ya hôpital ezate terrain ezate place à kosala wenze ezate mais siko tonga ba ko koma ebele ba ko vivre ndeni ça dit que pour ça la wenze awa pose la bien faut que ndeti wenza 6 OK wenza 6 ou bien que ndil brasserie nde osali wenze o sali mwani na bien mais awa bisika osala wenze batikite bisika ya terrain ya balle ya bana po basaka na batikite terrain football pesate terrain football ezate otambola ba côté mususu atanga ito otuna bandeko mususu ba oyebi so terrain football ezate nini place osala wenze ezate hôpital ya Malonga ezate mais école ya Malonga ezate bon toyebite bon total kaka na makaniso président de la République azanango ba mona bisiko yo ba mona quartier oyo déjà évolué na moi ndambo déjà to mona to ebiki ya Malonga ko ya ba konzi ba raisonner pour nango. OK, merci beaucoup maître Nabiki Boulot Malamu. Est-ce que la bosse ngolo mobwe? Ebi que to longo pe. Bien solo. Tant pour le Sénégalais ça la gondeni. Ah bien solo vraiment OK il peut bisika bon. Ça la ngai pas si vraiment tant que congolais na espoir auto zalaki nango po eleka biso pendant 52 ans je pense ou 50. Ouais 52 ouais. 52 ans. Bon na makasi na biso et puis na ba joueur na biso batiaki volonté to yé to komi tant to komi bisika on a espoir auto zalaki nango tala papa na débit après un moment bala mongo baba ozong c'est la bino to zalaki vraiment tellement choc. Même na regretaki makasi na bandeko oyo ba salaki ba désordre ba buka bongo ba kita biloko ya biso ba bien na biso ba sénégalais bango ba betisa bango ba kei biloko za bien na biso ebi biso soit combien de temps pour ba ya osala non ba kiti wana ya malamu wana pour stade wana ko mata na moi scripture malamu e bimisi wana mais lelo bandeko biso mo eloko za ya biso to yaka ka lisusu to bebisi yango to bebisi les chaque journée to kitaka repa na biso mais ça ki biso vraiment Oazapena congolais vraiment congolais azalaki na pasi ya kosakana te ngana risquaki AVC pour la mamboana. Merci beaucoup cher ami téléspectateurs. Là c'était l'ambiance de cette émission. Alors le teko lo bapena mingi nzela. Donc teko lo bela nzela bande ko pe azala pena so na bango. Bon to kita biso boto solo la biso. Ça la to solo la biso donc ali solo kaka. Bona secteur na binoti. OK. Vous allez m'abeler la bino donc au qui t'en a tout sur là. Donc voilà, chef. Bonjour papa. Bonjour. Coroner za ngombe sur terre. Non non, ezali ni na mboka baluba kuna ebolezongi tout ça. Ba surtout ça ba précaution ebolezoi tout ça donc. Ezali. Voilà. Merci beaucoup. Comment on dit papa? Comment on a merdi? Papa na biso merdi et voilà le te kota la bino on va dire koto on est pas là on est sur notre vous allez ah te ngai dona kota pe na zabu kota voilà le tant au kota tant au somba lupango est-ce que nzele za rabu en tout cas là je suis parmi ya bazane sengo énorme. Je me rappelle à l'époque tant na yeboye façon ezalé là qui en tout cas on dit mati toza toza vraiment émis de joie à recevoir la initiative Anzela. OK. Et puis si biso ampleur, et puis si biso valeur, et puis si biso ma sens. Ouais. Paroya donc normal. Normal vraiment. Donc vous appelez na second vacances parce que Nzela ils ont salem. Ils ont kende pena. Michel ils ont kende dans les bons. Dans les bons et puis bazar rapide. OK. Bazar vraiment des rapide. Côté na rapidité ba na rapidité. Puisque kokende weba ke usuka tina kifuta. OK. Mais so tali de ba leki de même virage ya liboso donc bazar rapide. Ni tout ce que ba otsa de béton. Mabanga de sorte que ba couler. OK. Merci beaucoup tozo komana ba kongomani et to laksabino ba téléspectateurs. Alors nenge ndeko uti koloba koto pena bozana maizate korizate so état que jeune yo vivre ndeni. Koloba maizate c'est trop dire. Koloba maizate toza la mai. Mais ndé tout c'est là bas forage. OK. Mai a régi des zones de quotidien mais du moins toi là bas forage. Et ça aux environs. Ça déjà mai zo sunga biso. Courant oui, c'est vrai que courant des athées mais ils ont l'initiative courir au côté. OK. Merci beaucoup ça quartier ça nouvelle cité. Évolution à peine. Moninzeleye après ça toza ko espérer courir ko ya mai d'ailleurs
tuyau ya mai kaboli mai boye yango elekia est-ce qu'on y a ti OK, merci beaucoup tala caméra tata lopango koyi kolobani ni na mokonzi ya ville province ya Kinshasa son excellence monsieur Daniel Bumba Lubaki na ndenge abaki na Kinshasa ko bonga partout toujours appelé na 24 commune na Kimbanze ki ba sa ndila banji ba sa kolobani. En tout cas monsieur le gouverneur, blague à part, initiative Botebisoka, merci, mais le souci ou le mal à ne qui est ceux qui nous savent les souki et surtout qu'il y a bamboule et soban ceux qui est-ce qu'il y a souka on a vraiment na mieux au côté mais bon déjà na ba 75. OK, alors bon voir on la même 75 qui on a so bo si misala temboula dès que bandi et ko sunga bisoti. Donc en tout cas bon enchaînant ko mati souka yango za la souci na biso. OK, merci beaucoup yo to moni ba voisin ba buki bon yo na kati kuna ba symbiote ngai clôture est-ce que souki on est pas na ngai ndo yeba ki na faut payer no ko to wana. Oh bon oui ba déjà to luka ki to zo boy mais côté des aïa bat équipé ndé tout mon espace kuna to somba. OK, merci beaucoup, bonne journée alors. Merci papa. Merci chers amis téléspectateurs et toujours Kitasikoyo vers route à Sekomaf to la sabino neni misala et je évolue awa na quartier route. Merci beaucoup. Sushi après. Merci. Ya kolobezate mingi ya kolobezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika. Et voilà, chers amis téléspectateurs, ndé lo banabino kaka TVZ Radio toujours liste de kola lisu tout moni ba ndeko oyo ba bukaki bango c'est parce que awa ba sala bongo misala et tout moni makada. Alors je crois bien na loboko nanga ya mobali. Alors ça vraiment kuna ba simbi bango te, on dirait c'est comme si awa nde ba kotia ba terrasser awa nde ba kotia ba terrasser et siko ba buki bango mais kuna ba ndeko ba buki bango te. Bon, na évité ceux qui kozala ba osala ndenge nini bango moko ba ingénieur ba ebi misala en tout cas botala bino moko ndako yo somo ezaki déjà bijou ezaki bijou mais lelo eza sous ndenge wana te ba meki ko zongisa bango moi moki esima je crois bien ba longoli bango ba 10 mètres. Donc si je ne me trompe pas, oui, bah 10 mètres à l'ongoli bango. Alors l'État a toujours l'État. Donc l'État bah il va été et tant on dit que au sommet le pango il va payer place nini yako tonga ndako parce que à la longue okoya na mbebate. Alors net awa bah tu vas s'attendre même pas. Bah tu vas s'attendre même pas que non.
lobi misala ekosala mabakosala bango nzela et voilà lelo oyo nzela ekomi ko salema yango toyebena to laksabino comment misala eza ko évoluer. En tout cas, chers amis téléspectateurs, restez toujours branchés, restez toujours connectés à la chaîne Amino Bolinga Makasi et à Bisso Podcast. Donc abonnez-vous, partagez, likez, aimez, vous appelez ma lamomingi. Donc voilà. Au coup de ce moment, mais vraiment ici quand tout le monde qui chantait ils qui chanter mais lelo papa na biso oyo buka aye buki et lelo ils suscité nengezala ki yepe bazong c'est susima aye ba lo lengeni ya koza bongo ba disposition ya ko bongisa bongo lopango et s'occuper kozala nengeni na éviter wana ezaka makanisi ya yemoko ndenge ako sala voilà toujours pour ça pena malembe parce que tout ça na likolo vraiment tout ça na likolo et baza bongo ba frontière ya Kimbanteke Nantes les places nazali donc ils a frontière Kimbanteke na commune ya Ntsele alors qui ne fait 4 za bongo mona musala na bino partout bobenga ka partout pe na yaka po na laksabino lolenge nini bomona ki yango na ba bilili mususu songolo pakala alors bikino te pe fo bomona to laksabino misa ndenge sala o monde to kitabongo sur le terrain ndelo bakaka TV za radio télé sur le collet ali sur voilà les beaux mona ta ku tu perdre biso azu déjà ba disposition na ye buka ina été zuna ka ba tonela ba BG atoni na ye en attendant l'accès déjà qui a été place wana ye a gagné yango déjà donc wana eza esika na ye oyo sengelaki falaki asala banda kala mais ndenga bimaki liboso awa l'accès ke ayibaki bongo l'état donc ayibaki l'état donc l'état bayibaka ete voilà les conséquences voilà merci Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a mochi yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo. Voilà chers amis téléspectateurs donc nazaka awa na route talangai donc na ko laksabino lolenge nini misala ezosalama awa na district ya Tchango et précisément na commune ya Kimbanteke mbote papa. Bonjour. Comment on est papa? Comment on a fait le Tumba? Fait le Tumba, comment le Tumba? C'est normalement le Tumba, mais il y a comment on est le plus intelligent. Ah, l'artiste est ici. On a DJ. DJ, on a moi déjà participé. Tu as la caméra. Et voilà, vous avez moi la côté. Normalement la côté. Ok, on va venir la côté. Avant de venir Ndombe, la quartier Sanga. Quartier Sanga. On peut mettre un maçon, nous avons pas beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. C'est éviter de mettre au bon basi, pour vous dire côté moi comme côté moi au batiki. Je suis là-bas, ninga passe. Ça va ninga passe pour beaucoup koto, faut beaucoup de propre, beaucoup de désordre. Donc ce que ça veut parce que éviter les limites, on beauté, tu es peut-être psycho. Si on va me suivre, il faut réduire, la clôture, mais jusqu'à maintenant. Bazé ba pété ba pété ba limite bosuki wapi moya ko banda misala pezana noté bongo bo tuni ba konza likolo te ba konza likolo to tuni bango te to zela ba ingénieur ba sanzela
jusqu'à maintenant pe ba mona na te ba ka va y vient Vous avez les canaux solo là, parce que vous avez vous avez victime. Fallait que vous avez les canaux côté na bureau, vous solo na bango basa ba ibai Congomani. Vous avez bango derrière vous solo na bango ba ebise ki biso to zela. Na to éviter traiter na bango ya ko longa ba évacuation na bango ya ba immondice to éviter ya ko longa camp. Pour biso to ba limite vraiment à propre de. OK. Voilà, tant que congolais, non moni misala et salama. Le loba sala bongo makadam awa, je sala ote. C'était dit pour zelo zaki matement danger. Il y a dit danger, ben donc c'est biso boulevard nassé. Mais à part ça, gouvernement merci vraiment de résoudre ce côté pour nzela ce que ils font la rappel nyonso. J'espère nzela de côté couramment il peut izolanda malim. Chef du gouvernement, merci beaucoup. Monsieur le président, merci. Monsieur le président Manning. KDJ, côté peut ba lobby wa KDJ, côté peut trop ba bien espèce à la fin hein. Ah, bien ces alines, c'est le niveau nango, c'est vraiment température, il y a population ndenge to zaleli. Yango venez zaleli, le bar pesa côté. Moi ba terrasse, ba moi bar ils ont moi prince. Moi population eza moi muké moi lenge mo pe ndenge nango eza. Donc tout le basco que développer ndenge ba makadam ekoti. Développement. Donc courir kota mai kota. Plus que vraiment pour ba bilisusu so ba moni boye. Jamais ba koni foot là ba ozonga derrière ba parcelle là bango ba koya ba moni biso population. Donc ceci na bino zala ki non. Inquiétude de ça là boza ngo koto yo ba ndeko musu ba buki bango te bigubino côté babuki et ça passe. Pourquoi ça peut conflit entre vous-même hein? Et ça peut moi pas si mais toujours Mbappé n'est pas sali boye toujours na posa ba pousse moi musala malombango po dans la saison de pluie de l'autre côté pour ceux qui ba koto ba ba maïa ka makasi vraiment pour y retrouver va presse na c'est quand on a posa ba pousser vraiment musala lombango ça la biso bien timbu les oya total vraiment et ça la derrière lombango. Éviter à part ça, l'évolution de banque, éviter jusqu'à maintenant. On a beaucoup de secteur jaune, jusqu'à maintenant. On a beaucoup de ça. Ok, merci beaucoup. Si vous avez une caméra, sous caméra, il y a vraiment pas gouverneur numéro 1 à la ville province à Kinshasa, papa Nabiso Daniel Bumba Lubaki, qui n'a bino babuki bino. Ce que tout le monde tout ce Simon Mukende babuki. Vous avez l'homme. J'espère, monsieur le gouverneur, merci de plus, merci beaucoup. Ndenge babuki biso, bozwaki moloko. Toyoki kaka lelo nde babengi biso toke na commune biso ya Gilles. Tokoma wana toyebi te oyo toyoka pa bourgmestre et toyebi te soki akosala lolenge nini. Toyebi te soki akosala lolenge nini soki akoyebisa biso mpe maloba nini oyo tokoyoka oyo tokozonga nango. Ce pas ça biso to kende kozwa to ibipete mbongo pe ya proposition proposer biso là to ibité ce qui a proposé biso c'est là ba mettre o ya buki to ibité ce qui to kozande ni donc des problèmes ça na biso on to tambosa makolo to komati na commune mais pour nzela boza nous satisfait pour nzela vraiment satisfait vraiment makasi merci beaucoup monsieur le gouverneur il y a on de to sepela to sengande ba route secondaire font mebele pour évacuer biso mo ba embouteillage vraiment niqué donc vraiment ok, merci beaucoup, DJ. Journée Malamou. Le message est bien passé. Merci beaucoup. Okay. Merci, chers amis, tous les spectateurs. Et donc voilà. Tout ça, vous avez monté au Tabongo na C. Il y a Zo qui est bongo vers Talangay. Bazo qui est bon vers Talangay. Bazo na route à Sekomaf. Bazo qui est bon vers Talangay. Alors, nzela où ils arrivent na mabe makasi et érosion, li boulou ya rosaranate. Ndenge boki bongo population ba uti kuluba. Alors lele oyo e balala ka bataka boye pouf buka buka aye abuki buki ba palais bazo tonga ba bon ça peut malé mais ne bozo mona misala ndenge kezo salema. Voilà donc quant à moi votre humble serviteur donc là qui t'a ce qu'on a c'est là que Sabino susu ndenge ni misala et salement juste après. Merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin kozeleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo
obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka. Voilà, chers amis téléspectateurs, Malabino aura toujours liste de collègues, liste TVZ Radio T, donc Tokomisko Awa, Kuna to Suki Bongo na Terre Jaune. Alors, ce que ça et ce que wapi, Té Bongo, Bandi, Kota déjà Bakayas, Bazomata, Malembe, Tomé Bongo, Gérer ça la misala, Zodame en haut déjà. Molo, en tout cas, coup de chapeau à notre gouverneur à ville province Kinshasa et papa Nabiso Daniel Lubaki, papa Nabiso Daniel Bumba Lubaki, Nenga Bek no Kinshasa et Zobonga, na 24 communes, il y a toujours mon awa, en tout cas, non, zéro trou, mais ça la peine est au Salema, il y a déjà Bakayas, Basote déjà, Damon Malembe, pas ya Buka, donc bien besoin déjà, mais ça les Salama, je suis mon. Tout pour ça, malé, mais tout là, ça bon. N'est-ce pas vraiment engin, bazo sala, mosala, binemo botala, TVZ Radio T, liste le quoi, liste en haut, mais ça la vraiment ça la maison qui est pena, qui toque avec un partenaire idéologie. Donc voilà. Ah, n'est-ce qu'on a tambola, et ça qui est non, la terre jaune. Mais, nous avons un mystique à fourmi, ah bah on dirait vous avez place mora ba piéton ba ngonde ba notambola awa ale kuna nde ba mituka ba moto et to senga pe ba ta ba dodan ko bana moto ndenge ba zo kende mbango en tout cas eloko oyo soki ba te ba dodan et ko za vraiment malheur mingi pona ko sécuriser pe bana mikie to pe ko sala kaka protection ya population donc ya quartier ba tambola pena ki toko donc awa ndenge ba ça déjà nzela boy avec un partenaire idéologie ce qui m'a écouté, courir côté, ah ma pango, exemple, ceux qui ont 100, il est comme là-bas 300, il est comme là-bas 300. Il y a un temps où il y a un bosomba, bot qui par la place. Ah bah ça t'a été, ils ont qui boy de je suis mon, ils ont qui pena boy, bosomona, donc ils ont vraiment boyé. Donc ils ont qui pena maman na libula au saranate, alors misala ya ngoyo, baye, bon j'ai sali. Bon, travailler en na nenge longo bani yango bozomona misala ezokende déjà. Donc c'était comme ça. C'est ça qui vraiment beau. Isko zelo ya kosaranate. Zelo kosaranate. Mais la population bazana c'est parce que ba moni misala na bango nenge balobaki nenge pezo salama. Misala yango yo. Yo salama déjà. Voilà bozomona binomo. TVZ Radio Télé sur le collet à l'issue. Misala yango bozomona. Merci beaucoup. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way to a begin cause the mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofiri nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati touti mosika essentiel tokomi. Donc voilà, bien au moni déjà, namo déjà dans les bons, déjà dans les bons. Na otambola pena likolo ya macadam nanu gute silité nanu silité c'est zo kende malembe bon sala ngona ndenge elongo bani donc population ya talangai ya kikimi donc bosa la pena calme sala vraiment zo salema da to pena libulu zaki pena libulu makasi ne bozo mona kuna bat bano le kalikolo kuna mais lelo awa to koti siko na se ndenge ba osala bino bomoni
mosala zo qui pena kitoko makasi donc botsa bango pression te to pesa bango maboko to fortifier bango voilà nzela yango yo misala izo salama déjà bino bozo mona donc TV radio tenir ba mino kara lisu likolo ya lisu ezaki pena zelo moya kutoleka ezate ndenge tomonaka ba lelo ndenge route ya terre jaune ndenge koma kuna na commune na Tsele nzela aéroport terre jaune aussi ezaki peka aboye zela peka aboye zelo ya kosakana te bayi kongomani oyo batika bongo Congo kala bana ya mpasa bana ya terre jaune bana bakinkole bayebi siko na zolo bana donc terre jaune ezalaki kaka boye zelo mais lelo terre jaune et comme terre noire parce que makadam ekota wana avec un partenaire idéologie ya kosakana kutu te bamonte komo leka kitoko mituki komo leka pe kitoko donc ndenge moko pe awa lisusu na quartier Kikimi vers Esanga donc bozomo la bino moko ndenge ba sala et puis tokene pe susu jumsu toluka tokela sabino na Bel Air ndenge nini pe ba sali pe makadam kuna mais TV radio te tolunga ko kala matoite photo la sabino na bilili bomo na avec impact na idéologie et kozala pena malamingi tale ne to motambola kitoko donc bino bozomo na donc voilà oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedi wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata awa sikoyo ndenge namoni bakaisi suki place wana donc bazo continuer likolo wana et puis nazo kita siko vers entrée donc so uti bongo quartier 1 vers première entrée ya njili oza boulevard Lumumba poko makoto o nazali ukiti bongo na première entrée et oye ozu moto ya njile brasserie au kitabongo na quartier arrêt babenga bongo arrêt Talangai alors soko uti bongo Jules Sainte-Thérèse na Sainte-Thérèse wana au mona peka ba moto o yaka bongo toujours na Jules brasserie et obi ba kitisa yo na entrée Talangai dans l'entrée à Talangai alors poko mesika oyo biso tozali déjà loin déjà pena loin alors to kitasko malembe na la sabino entrée yango mais bataille c'est ce qui awa kuna pe eza bongo terre jaune kuna pe continuer alors na comme ce qu'on a entré na la sabino entrée ya Talanga donc vers route Sekomaf na la sabino entrée nango esika ezwami merci beaucoup ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing Voilà, chers amis téléspectateurs, donc nous venons à la fin de notre émission. Un grand merci à Monsieur le maire, merci Gérard Mungu depuis Paris, na soutien donc na Zouagimo Koka et Salanga Pena Kitoko Makasi. N'allez pas nous kaka beau s'abonner, beau partager, beau liker. En tout cas, ça la biso Pena Kitoko Makasi. Quant à votre humble serviteur Watakin 4, le lion de la presse congolaise, mon habitant dans la Bino. Donc dans ma caméra, Nazaraki Bomona, ingénieur Josué Mbungu, Mwana Changu, Lisson Zame, Mwana Mkila Bamona Ebele. Voilà, Léon Akola Sabino, Nzela, ya entrée, pardon, Nzela, ya Obasa Bomona Talanga, donc Kobanda, route c'est comme mafia qui n'est bon.
cimetière ya Kimbantseke. Alors awa naza bongo na entrée nango donc naza la entrée nango donc simalanga eza ba mituka oyo ezouta bongo quartier 1 ezouta bongo Sainte-Thérèse bazokende vers Gilles Brasserie. Donc bazokende vers Gilles Brasserie naza bongo na route Sekomaf donc nakola sabino lolenge nini baosala bongo misala awa. En tout cas, Michel Azok qui toque avec partenaire idéologie. En tout cas, coup de chapeau na gouverneur numéro 1 à vie professeur Kinshasa. Nenga ba ki no Kinshasa ko bonga. Alors Kinshasa peso bonga. Vraiment tout le monde a 24 communes. Michel vraiment ezo salema. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci aussi à les trios d'affaires. Donc les trios d'affaires, boss Ronnie Malunam, boss Checking Malunam, si que boss Nick Malunam. Pourquoi pas remercier mon sponsor on fait Charlie Wayungu Tikato Lela Naba Oyo Bazolela Molima maman la biso en tout cas Evan a vraiment na kimia et puis que Mako Kwazawana ko fortifier na ba conseil yaza vena mon sala Nzambe. Un grand merci aussi à mon papa Simon Faka Stati à Paris et à maman Cécile Massango Molongo donc papa na zala balabala vraiment na balabala donc vous tenir à regarder vous partager vous liker bon aimer un grand merci aussi à mon vieux donc notre pasteur mon vieux Derlin Mbituvova et grand merci aussi à ma grande sœur Lana et grand merci aussi à ma grande sœur Clarisse sans oublier aussi notre beau-frère Jérémy Bofabachène beau-frère Jérémy et famille Kandolo les amis de Watakin 24 Info en tout cas les labinés à trop dans ma concert aux opé sangai et ça pena kitoko makasi et ba ndega ba labino kaka OK pena tina cloche de notification pour s'abonner en tout cas ba émission tono koma on mona directement la chombo ko bomba te zope panzela pe voisin to voisine et vous appelez malami donc entrer à talanga ya ngoyo bozomona et siko to tina likolo de entrer dans onde ya ngoyo misala ezo sala mamoni bino moko ndenge ba moto ba le kasus na difficulté te ba le kasus na facilité qui toko mais mingi ka population wa senga côté la bango mai côté la bango courant ba hôpital les athées il y a l'état les athées donc école à l'état les athées terrain football les athées ce moment na outil na chic côté palais dame lala soko za na chombo te robeta jenenge courant ezala raté parce que moulili yango de na insécurité mais tant le tili que zali au moins la pena toko ezala merci restez toujours branchés restez toujours scotchés donc partagez likez pour la pena malami au moins la ditina la bino on se retrouve à la prochaine numéro bye ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela